Oui, bolimbisi bandeko bana some kolo Congo na kanisi de pandaka mingi na bino poto bisaka bino ke ezali une bonne guerre. C'est la guerre automena kana banguna na biso e banguna wana bazara katanti balinge ka balinga teke boyeba auto bimisera kabino. Balinga kayango te. Bisaka bino ba like na bino ba cœur na bino ya monde ko protéger ke ba fina ka bouton te poete bozala informer te. Balinga ka te bozala informer. Donc, on a raison, on va bloquer l'émission, on va finir le bouton pour décourager, on va aller à Tiki. Donc, on va like, on va care, on va protéger l'émission, on va baza attentif, baza kolanda biso, baza kolanda émission na bango. Voilà, et le senga na bino. Mais tout le monde a bunda bande ko bana somme ko Congo, et ça bitumba na ngai te. Et ça bitumba na yo te. Eza bitumba etali bana na biso toza kobunda nde mpo na bana na biso lobi bazala malamu so bokanisaka tokobunda mpo ke tomonana te ngai nayebisaka bino ke toyebana ngai nayebanaki deja banda kala ntango nazalaki producteur mokili mobimba na bandako nyonso bayebaki ke Jaco Production wana produit babwaki Jaco Production eleki Jaco Production. Donc, c'est-à-dire que comme on a yebanaki, mais na yaka boye, pour être moussala nzamba tindi, yebisa bande kona yo. Après ça, on a devoir wana, na yebanaki na monde wana, ya musique. Na lelo na lela ka na monde wana, ya musique. Mais lelo nzamba lobi, oui, comme yebanaki, alors maintenant, yebana na kombo nanga, et panza bande kona yo message, ba yeba, makamozo yera bango. Tout ça la recherche tout poté biso na biso to yeba ndenge ni sengel to bundela mabele oyo nzamba tikela biso to za na misusu te o bazana ba nation misusu mi bale mi sa to ebité mais biso to ko bundela royaume Congo oyo mama qui panvita ndo na bundela ki royaume Congo il faut ezonga Royaume Congo oyo bankoko na biso babundelaki bakufa na pona ngo il faut ezonga na tango tokobelela tango ya verso la vérité est là c'est qu'on de tout le monde yozana olimi kocha laikite olingo cha kete nzoka te oyo zo négliger ezali nde l'avenir ya bana na yo la na katyo soko yebi yango te bakolakisa bango jamais na classe bakotia yango jamais na télévision bakoloba yango jamais na baradio poete bayebi ke soki bayebi bakoyeba baza banani bakobundisa biso bitumba makasi yango bazosala ke boyeba te mais biso na biso tozosala po yanesa bino bosoutenir chaîne so bonégligeaka yango un jour boloba makambo wana na négligeaki tala le bec tozomona yango touti koloba tobanda makambo plus de 15 ans passé mais lelo tobandi koloba maloba na nganga lelo bozovivre yango te bobisange loko nini onga na lobaki kala o bovivaka lelo te trahison tolobaki oyo kayen tolobaki nyonso tolobaki ke bato na bakokoka te kodirige mboka nana moni yango te ke lelo mboka eza par terre nana ndimaki te tobandoloba te ke non akokoka te bakokoka te nana ndimaki yango te bono bamingi waki na badoute te akosala totikala tam totikala bango tam bomoni botiki tam bozwi nini na bana na bino na bandeko na bino na basi na bino na mibali na bino bango nyonso kolela bapréféré ko se victimiser kolela pasi biso pasi po kongo pasi bon ete baningo loba bondimaki biso te tolobaki bokosala boye mai kokoma ntina monoko mai ekoma na monoko pasi koleka bokanisakaki nini yango bozomona no ata tozoloba boye tozokabolana bamakanisi po ete oyo tobelelaka nai tolobaka ke mololo na kati ya mboka eza kobeta mololo na kati ya quartier eza kobeta bino bana mama Congo botelema po ete tobundela mama Congo asengi na biso tobundela ye royaume Congo efo ezonga royaume Congo so bozoyeba yango te eza mosala monene bitumba monene oyo tobundaka oyo tozomona biso tozomona ondira alobaka nde kaka tikaka aloba ne te oyo aza kososola akoyeba na kotala na mosika akomona bitumba oyo tata aza kobunda ya bitumba ya ye te eza bitumba ya nzambe tata mais ye à travers biso azoloba azopesa biso nyonso ke bokeba bana bokeba bitumba eza koya bandeko mosusu
na moment oyo soki biso ya kotala émission makambo na bino wana yo olanda ye yo mpo olandi ete totala biso de TikTok asalaki boye alakisaki boye asalaki boye kuna abalaki mwasi akendaki kuna abomaki mwasi na ye. Distraction munene bolanda tokosobi kolemba mpe bino te ngai na kolemba bino te mpo eza mosala tata alobi kolemba bango te mpo te lobi na bano tuna moko na bango oyokaki te alobaki akolemba bino te yo olembaki mpo na nini akotuna moko na bino olembaki mpo na nini oyokelaki ye te yo te papa nakanisaki eke nakanisaki yo moko tata olingo obimisa motu to mpe paster baninga olobela ngai na ndima tobisi bino ke bapaster baza ya bino te bapoliticien baza ya bino te. Religion na politique esekufa na ntango ya verso ezosenga verité biso za kobimisa yango nde kosauve bino na bana na bino na mabota na bino mato. Voilà, bandeko, on parlait de la situation en RDC Congo. Aujourd'hui, la trahison, la haute trahison que nous vivons en Katina, Mboka Babele Congo, la haute trahison, nana la haute trahison na Congo, ben na Congo, a trahir ma belle, o nzamba pesakiye. Mandela nzamba pesakiye, ben na Congo, a trahir pour être nourrir bapaya. Bapaya bazene sengo. Yakumona ki a solo, ba inutile wana. Même à cause de les autorités, et pas bazo conseiller les inutiles. Bazo la valeur té. Nous devons retenir yango. Tout n'importe quel monde au coopérer bien. Oh aza on a diplomate. Oh azali na katia ambassadeur des États-Unis, ambassadeur Canada. Oh y en a tout ça. Tout n'a bango sur bien. À robson sur la au fond de quelle abuse véritable. Voir les autorités wana, les inutiles. Baza la valeur te liboso na bango pour ne pas respecter bango tu monde que moto yo solo nzambe akela respecte tout d'abord achaka na souveraineté mboka na combattre la mboka na ye akolinga te trahir mboka na ye pour servir bato mususu jamais ndenge nzambe akela mokili jamais ko keno un vrai Canadien, un vrai Américain, un vrai Suisse, un vrai Belge, un vrai Allemand. Bango nyonso mindele jamais que nous proposer ato melo milliard le wana ni to coopérer to kata morceau moko ya Liège to zwa bourgmestre ne oza wana to coopérer na yo to zwa Liège to annexa na Allemagne to zwa partir ya Mons wana to annexa na France. Ah mais tu es malade. Et en plus ce qui idée aussi de ma candidature wana et où un étranger noir a quelque proposer. Mais pourquoi biso tozo salango? Pour nani ba konja moko bazo trahir. Bazo balkaniser Congo donc esprit satanique. On est sur la rise satanique et quand tu bango na kati na mutu et pas la bango bazo ko mona ngo malam pour promettre bango que tu regarder bilo botika longtemps le pouvoir mais cette condition pour la pouvoir mais ma belle wala et ça soit binoté. Yo zala pouvoir jusqu'à l'infini. Bah c'était otika la libela. Ce qui on lembi oza mona no tieto tika mona no pe la pouvoir. Ya moni c'est bien na otika la libela c'est seko. Hein? Keba ba ko poignarder na mutu na Mukongo, c'est là où ko yeba ke o sakana ke na mabele ya mama Kongo. O sakana ke na mama Kongo. O sakana ke na mabele ya Nzambe. Ba kenda bino ba like na bino s'il vous plaît. Baker balaki na bino tozana besoin ngo pour et soutenir émission na biso. Voilà bandeko bana sommet Kolo Congo. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, tout ça qu'on vivre des preuves. Des preuves qu'on vivre nango bolanda na bokebinyo. Ona koloba. Mais les autres pensent que oui, bah réussir kuna bango parce que bah balkaniser Congo, parce que Congo bah c'est bah teki déjà Kobanda Kisangani, Ituri, Bunia, Tanganyika, bah c'est bah céder là-bas, ils sont très contents. Ah ben mais moi j'ai fait mon boulot, hein. Je vous ai cédé, c'est à vous de mettre vos gens, mettez vos militaires, à les protéger, c'est pas moi, je vous ai déjà donné l'ordre de prendre. Ah bon? Ah ben, bah on parle lui, mais oui, accompagnez-nous, il faut continuer toujours à les distraire. Continue à distraire tes frères. Il faut continuer à les distraire. Et nous, on continue à travailler pour être tous à Congo Mobimba. Ah! Mboka ya mama Congo. Congo Jantotira. Congo Jantotira. Yo. Pona ka moi miette ya pouvoir. On va pesi yo. Autorité va pesi yo. On se permettre de trahir ma belle Kolo Congo. On est comme si on moute. On est comme si bino batu.
bino se permettre de trahir yango pour na tapis rouge. Mais tapis rouge yango ozalango na mabelango. Voilà le cause salama. Donc tapis rouge yango otie na mabelango ka mo espace mukeba biso teyo tiraka na mo espace wana ya Kinshasa, ya ba Congo, ya Bandundu, ya Kasai, tikala wana le reste laissez-nous. Biso moto sala ndenge na biso. Ah oui, oui, là ne me touchez pas. Oui. Tata, regarde l'Ukraine. Papa, bino batatu, botala l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe à l'Ukraine? Donc tout le temps on a eu sur bino, ceux qui n'ont pas comme Zelensky, je vois directement les autorités à Congo Fati. Nous avons Fati. Na Zelensky, na Fati, vont jouer même rôle. Même rôle. Il y a trahison, la haute trahison. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, Bateki Congo, balkaniser Congo, Baza très content. Oui, Baza Kende. Mais, de l'autre côté, Baza distrait les autres, ou Baza nous distrait. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Ouganda, l'Ouganda, tu sais que ça va payer AS. Non, excusez-moi. C'est EAC. Le pays de EAC, Baza Banani, Kenya, Baza Soudan du Sud, Bazali Ouganda, Bazali Rwanda, Bazali Burundi, Azapena Kati, mais Burundi a limité pour le danger, mais il n'y a pas de ça. Avant le danger payé par au coin la carte de piège à se retirer. Tanzanie peut aller danger Zawana Makambo, la mafia, n'a pas risqué de perdre souveraineté mboka nanga likola mafia oyo à se retirer. Le reste wana baza penda bango ba touti. Balobi pour na bango pour la balkanisation ya Congo bakabola ndamu. Le Rwanda a joué déjà. Rwanda a joué déjà Bunagana, Ruchuru, Goma, Bukavu. Le là on continue à jouer une grande partie nous sorti kuna na Tanganyika lancé. Alors Rwanda et Ouganda dit quoi? Ouganda dit mais non mais comment? On a commencé ensemble avec le Rwanda. Rwanda déjà sur la position a bloqué pendant déjà plus de 3 ans à sa côté na Congo a gagné. Mais Bisso, ce n'est pas officiel. Et voilà, pour Nanini, le président, non, le général, le fils de Museveni, a Keneti à Kinshasa, pas gagner la Félix. Non, nous, on ne voit pas clair. Papa m'a dit, papa vient de m'appeler pour me dire, mais d'autre part, c'est où? Par ya gâteau na Bisso Zawapi. Par gâteau na Bango, donc Bango, il faut avoir par na Bango, ya Congo. Wapi? Le Grand Nord. Le Grand Nord, Butembo, Beni, Kisangani, côté wana nyonso, ndenge ba yoka ndenge na ba corps na bango bazwa. Ya mwa Félix azaki obligé même de supplier moi na Museveni en lui remettant l'argent, l'enveloppe, le gros paquet, que non, je te soutiens. Vas-y, kende que non ça me semble que non bon ma bango. Et bon moni, ba crime oyo, ba bani ko sala kuna na kati ya Grand Nord, na kati na Butembo, na kati na Kamanda, et voilà, avec l'autorisation de Félix Antoine Tshilombo, parce que il faut honorer, à respecter contrat oyo signé qui na ba pays ya EAC. On va payer à EAC, bango pour la bango la balkanisation du Congo. Mais, comme ça dit, n'oubliez pas, l'Ouganda a déclaré, l'Ouganda a eu parti naïe. Et non, le Rwanda a déclaré, a eu parti naïe. Le Rwanda, l'Ouganda vient de déclarer, a eu déjà parti de pays, ville et belé, la carte dans le nord, kuna na Butembo, bon mon va reporter Tcherekivino, et ça a déjà géré na Ouganda. Na ba aéroport, na ba ni za géré ba liaka, shilling, oyo ya Rwanda, ya Ouganda. Alors, retenez une chose. Bande Koboyoka, retenez cette chose-là. Sous le Sud-Soudan, avait revendiqué aussi parce que lui aussi il a contribué. Il faut parler à gâteau. Sud-Soudan, il faut parler à gâteau. Bobo Sanamote. Kenya, il faut parler à gâteau. Nakata Congo. Ouganda, Burundi, il faut parler à gâteau. Alors, le pays où on a participé qui la grande mafia EAC, donc ça veut dire que bazo batuna batu ba ebi par na bango ndenge ba solola ki fo bazwa. Boye bango ke avant bazo par na bango ya gâteau, makila ezotanga. Et là, makila ça va continuer à couler. Pour que l'autorité na bino ya pays ya Congo ba autoriser bango ba gagner ba mabele wana. Alors, bandeko bo retenir yango makamno subino lelo.
Donc bitumbo toza nango eza bituma moko soki biso nyonso toyebi yango te totelemeli yango te eza bituma moko la guerre à 100 ans. Guerre ya 100 ans tobanda kovivre yango mpo ete bato bazo koepole bango na nsima parce que soki Rwanda azwi ndenge azwi Bunagana, Rutshuru, Masisi, Goma, ti Bukavu, et ça ce n'est pas le Rwanda. Le Rwanda ne pèse pas dans cette histoire. Mais les gens, les Occidentaux, bah, il y avait déjà que non, la partie il y a Bunagana, Torope Sango na Allemagne. Parti ya Goma, Torope Sango na États-Unis. Parti ya Boye, plan na bango ba kabola en nyonso. Ba grand perdant, et jamais bango ba Rwandais baza ba perdant dans cette histoire. Baza ba perdant. Pour baza ba kaka na peau noire, bazo betelo bazo sala. Bakanzi ke bango baza ba gagnant, ba rejoindre le côté. À la fin du compte, par le côté. Et voilà, bande combat dans ce Congo. Aujourd'hui, voilà, l'Ouganda il faut récupérer par Naye et Soudan, côté de ma décide, partage un gâteau, il faut et se partager. Et tout ça, tata pour Tolendo, Azako Lobanini, tata pour Tolendo, Abisi Bango, allez-y, Azako observer, tata pour Tolendo. Vous voulez ce qui m'bango dans tout le monde. Bangkok on a biso la divinité na biso bazo loba nini balobi non batiki bango bosala po ete po avant bakanga yo moyibi avant bakondamner yo faut bazona ba preuve na maboko boye bakango ke les minéraux du Congo ena bilembo minéraux ya biso nyonso bomonaka na Congo wana ezala bilembo yango kame bango bato géologue, tout ça, spécialiste, ah, ça vient du Congo. Ces minéraux-là, c'est du Congo. Donc, c'est-à-dire que ezala bilembo. Un jour, il faut zonga la Congo pour ezala bilembo. Bizarre. Mais c'est la vérité. Biloko on a biso nyonso ezala bilembo. Un jour, et que j'aurai vendre dans le Vatican, et ça les 100 ans, dans le Vatican, il y a pas que Ekozonga Congo. Babiloko nyonso za ba statuette, ba nini nyonso, ba masque nyonso wa yiba na Congo, Ekozonga na Congo. Pour retenir yango. Alors, pour Tolendo, Atiki Bango, les serveurs potés, tous va preuve qu'il y a seulement les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Bon, nous sommes dirigés le Congo, Bakoyi, Nakati, Namutambo. Oyo, Mondele, Oko, Aloba, Bête, dans l'image, alors, que Toko Tika là-bas, l'ouba pouvoir te. Ceux qui vont tirer là-bas, pouvoir, Congo, qu'on a trahi et qu'on koufa. Et voilà, nous n'avons pas lobby exactement, Makamouana, Baïbek en Bandakala, et Basimbisi, Bandekolabiso, Bakasayen touche. Donc, ce qui se passe dans le Congo, Basimi touche, non, aïe, Basimi touche, en haut, Kangina, Maboko, lâché. Tika, tenga, mais c'est ça, non? C'est sur tes mains, tu as volé, c'est toi le voleur, regarde ce que tu as fait. Et le réseau de Congo Angoana, on Zambé, aligné et Kokisama, oh ya loba qui peut être lobby, bande Kolabiso Bakassayen, va revendiquer l'injustice, biso sur le pouvoir. Si on avait ce pouvoir-là, nous les Balouba, on a fait 37 ans pouvoir. Tout ce qu'on a pris là, à l'école de Tshisekedi, on allait prouver ça devant tout le monde. Allez dire, ok, prouvez-nous. Prouvez-nous de quoi vous êtes capable. Et voilà, Bazaba. Incapable. Bakouchete. Nyoswana. Touche on zamba. Simbisi bango. Moeba se défendre. Exacté. Et c'est fini. Et alors, ma conséquence, c'est années. Na on ne se sabi nos les Kana Congo. Ma conséquence, c'est à dire, ceux qui bango va foutre en côté, bana na bango, to bana ya bana na bango, ba koko na bango, bako futa. Bako futa yango karma ya nzambe, bako futa yango, ba mata bakita. Bako futa yango kwa yoki matoya ko yoka bisa ndeko ndeko bobi ke ozo sala lelo boko futa ngo lobela bango ndeko ozali moi pasteur venez amen alléluia amen lobela ndeko kongo dans totila okofuta yango bana na yo soko binono moi je suis Illuminati na franc-maçon je m'en fous des enfants mais là où okende yeba kango oyo ko vivre. Non, le monde est mouvement éternellement. La vie continue après la mort.
Et cette vie-là qui va continuer après la mort, c'est là où Amingi va gresaka va minu na bango. Et qu'on s'en aille trop tard. Mais ma kamo mingi koleka na ba mikolo za koya et qu'on s'en a kakaboto vivre yango. Et que non aller wana ko za batu ba rêver na bango angote. Mais old bozo sala boko foot yango batu nyuso ba ko rêver que oui, Sambwe. Mais vraiment, c'est lui. Ces enfants, regarde, pauvre enfant. Et c'est lui le fils de. Mais son père fut ministre, non? Fils député, fils sénateur. Des traites. Vous allez payer ça. C'est la 5e génération na bino. Bondeko, solo, matondo. Matondo, na balek na bino, matondo, na onyo solo tala. Voilà. Alors, comme je vous dis, je répète tout le temps, jamais un seul morceau ya Congo et qu'on a balkanisé. Répéter encore pour la meilleure compréhension, pour assurer les amis au Bazana d'inquiétude que Congo est Kéine. C'est non, et Kéite. Mais Nzamba, si nous sommes en touche, pas que ça pose en bas, pas que ça va besoin au Basalaki, mais jamais et qu'on a balkanisé. Namindé le Bazotinda Bango, Bako Kamwa. Qu'est-ce qui se passe? On a donné l'argent, on a donné tout. Et il nous a accordé aussi, mais on n'arrive pas. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas? Comment tout là pour arriver dans le côté pour retenir dans le bureau sur le la raison que papa ça va le système à Kamoy bako koko balkaniser Congo té bazo ils ont beaucoup à dire bande ko ngai so bande ba balkaniser Congo c'était déjà vers les années 60 61 62 nde bande ba balkaniser Congo pour balma ba bunda bitumba wana na ba guerrier la biso boko ba mai ba bunda bitumba pote ba kata Congo ba koka yango té bakokoka pe yango te na sirebino. Voilà bandeko bana sommet de Congo ya solo ke tolobaka toujours que makamoni sako leka na kati na Congo niveau ya trahison est comme exagéré. Et alors niveau ya trahison comme wana esengela kito koma yango to leka yango po ete moto moko ta douter na vie que non a cité la ta classe que non moto moko ayaki na pays moto moko kotiki na Congo ayaki na ba master na ye ba frapper et batouya ba straki ma be na Congo ba bomaki Congo. Il faut être moment na histoire et que bana na bango nde bako futa yango bako sambwa na histoire wana ko komamake oui famille na bango mabota na bango mute bomaki Congo c'est comme à niveau 0 et que les autres quand ils sont arrivés bana ilonga ba remonter ba reconstruire Congo mais batouana ba straki na bango miibi. Et que mutu moko échappé na ngote même ngana lobby en ngote na mutu moko ako échappé na ngona kate na bango azate pour vivre boko vivre on to vivre ngo bisa no so kaka na samu kilo boko mona ozoko ya. Voilà matondo na bino tozo ba ke dans le fictif ko na bango passe mingi pour te nyonso to seki bango balon ndi bangote et voilà to ko mona ndenge nini ba fils ya Congo ba trahir Congo et tumbu na bango et ko zala somo. Alors qui vivra verra toko mona onyoso ezali koya na mabele yekolo Congo. Allez tokeyi na onyoso toleki bino comme image na mokolo na lelo bandeko bolanda na bokebi nyonso oyo eza koyela biso liboso na kati na mabele kolo Congo et que nyonso tolobaki hier lelo e bandi kokokisama ke trahison na bango et yebani ne tuza ko lo butura moike moto moko a s'échapper nango azate et yebani partout que batuana sont des traîtres et alors trahison na bango baza ko futa yango. Allez tona na mama moko azo lo banye ngai vidéo oyo na osala parce que naza vraiment na tonditi awa posa penza mimanga ipo nazala na kimia pardon oza président de république mais na okende ka na kombo bapesi yo Fati Beton papa na ngai yango moni likambo nini na yo Fati Beton yango tango bayaki na bo avalo ya na mokilo tango yo komaki na mokili pa mai yo batiaka po basukolaka bana batumba nde bible nde basukola yo po yozala malili ya bongo yango likambo nini papa yango likambo nini papa na ngai toboyi te bongo yo oza nango tondimi merci oleki na nzela ya dialogue ti olobi okosilisa guerre oyo ekosila ndenge ebandaki kosila te tondimi yo
pour appuyer. Mais guerre aussi la ndenge ba guerre yo ceci la kate sikoyo ozobosa na ke bato bayaka na guerre na kati ya Congo eza ba mbongo ozobosa na papa batumba Bible olia ambongo chaque jour ambongo azobima donc ambongo nde aza congolais parmi ba congolais biso ba congolais autres za ba congolais mais ambongo nde aza congolais plus que ba congolais mususu ambongo nalobi ambongo zwa eloko no molai loko ake de cheval wana ningisa yango yakaka asala parti politique na yo poto yeba kozaka na parti politique parce que catholique aza na pouvoir tel tola Congo Congo eza ya catholique te bayaki ko implanter église wana ya catholique na kati ya Congo Congo catholique eza ya Congo te catholique aza na Vatican kuna soki olingo dirige kende kovanda na Vatican ambongo kende kovanda na Vatican oki kodirige kuna nalobi bino bazenese ozomona ambongo ndenge akuse zele te ozwa ambongo wana bino bazenese bolingi bulu bozwi mpenza ambongo wana bokati ye morso mpenza bozwi misuni ya ambongo wana bobwaki na bamai différent mpo babisi balia po Kongo ezwa kimia mpo moto ayaka na dérangement na kati ya Kongo eza ambongo église catholique de mon tabarnak de mon esti siboe na Québec bafina na bango tabarnak esti siboe colis basalaka nini basalaka bango nini na Québec awa catholique tomela mai tolamuki ambongo asali discours tomela mai te tolala tolamuka ambongo aza mpoa ya nani Kongo eza ya mama na eto ya tata ne ye moko ambongo Soudanais Fati trop bon trop couillon. Voilà maman tomboki ya solo maman ozala koyeba te maman yebite ke génie les akoleka wana kati na ba politiciens ba religieux génie les akoleka alors bande ko bolanda to ko sabino nyos boki maman lobi bo retenir yoka ndeko mosusu est important pour que ba mingi na kati na biso bana kati na bobungi bazo kwa na kati na piège wana bolande bongo na ya ko développer bino et loko nini qui se cache là derrière na manque ya connaissance na ignorance na naïveté o ezala kati na biso ba congolais to yebite génie za ko sala wana na kati ya 3C des politiciens et les religieux bolanda landa ndeko mususu akoloba bolande na bokebi nyonso na vie pour vous dire que ndo sala banalise pour te mamsu yo poko koya na piège o mamo ya kweki to pe na piège o ndeko mobali o akweki to nini tozo kini na bino allez bolanda botala après na songela bino botala après na songela bino tango bino mofanya na bandako na bino boluka bandoki tango bofanya na bandako na bino botoluka ba diable tango bofanya na bandako na bino botoluka bayini ya Congo tango bofanya na bandako na bino boza istre na masanga na lotoko na gene na banzele botala bitumbuzo na mboka bino batoyo botala to pas de tumba bichise qui dit honorer les morts du Génocauste, Ambongo honoré Kagame, trahison à Kigali. Je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté, à son Excellence, M. le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge M. le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, M. le Président de la République. Alors que la République démocratique du Congo enterrait une fois de plus ses morts, victimes des massacres perpétrés par le régime rwandais de Paul Kagame, une image choquante s'est imposée dans les esprits, celle du cardinal Fridolin Ambongo, souriant à Kigali, aux côtés du bourreau de ces millions de Congolais, tandis que Tshisekedi
présidait une cérémonie émouvante du Génocoste à Kinshasa pour raviver la mémoire de ces innocents tués pour des minerais, le chef de l'église catholique congolaise choisissait de célébrer la résilience du Rwanda dans une conférence soigneusement orchestrée pour détourner l'attention. Cette analyse explore cette fracture morale et politique qui révèle une vérité dérangeante. La trahison peut parfois venir de ceux censés porter la voix des sans-voix. Le 2 août 2025 restera gravé dans la mémoire collective des Congolais comme le jour où, pour la première fois, l'État congolais a officiellement honoré les victimes de 30 années de massacres systématiques orchestrés dans l'est du pays. Un moment de recueillement porté par la voix du président Félix Tshisekedi, qui a su traduire en mots le cri silencieux de millions de morts. Il ne s'agissait pas d'un discours ordinaire, mais d'un acte de souveraineté, de justice et de mémoire. Tandis que les noms de Kassika, Makobola, Bambo ou Kilungutwe résonnaient dans le silence recueilli de Kinshasa, un homme manquait à l'appel. Merci. Bande Kobolanda. Alors, vous avez suivi la Kanisi discours Oyo, message Onyoso, au Bande Kobakotina. Balobiete ambongo yende moto azali à l'origine ya mabe na kati ne kolo Congo po ete ambongo akeko honorer banani ba victime Holocaust ya nani ya oyo elekaki na kati na Rwanda. Bandeko bola bino na boba la kabuso na kati na chaîne na lingite bozala ba inutile na vie na bino na lingite bozala ba zoba un jour na vie na bino. Na lingite bozala ba pigeon dans votre vie qu'on peut vous gober n'importe quoi. Vous avez éveillé le peuple intègre parce que vous avez information, c'est de l'argent. Information et sali mutuya. Voilà. Alors, quand Kagame est arrivé au Congo, après tous ces massacres qu'il a fait, Félix a le pouvoir, Papa Naya Koufi, Kagame qui arrive na kati stade de martyrs, slogan de Bosso, IDPS viva, viva, Yonani, Oboya Kagame, Yonani, Oboya Kagame, Nani ayoka kiamote, na mabele Kinshasa, Oyo Kagame aye, pour être Félix Tshilombo Andimi, Yaka, Barossa Loko Morote, l'IDPS est là pour te soutenir, n'est-ce pas? Oui. C'est passé. Oh, tout le monde a quitté le stade et l'équipe. Tout le monde, quelques temps après, Félix Antoine Tshilombo n'a quitté na Kigali. A quelqu'un honoré ma victime 800 faux génocide au Rwandais, au l'État qui va moment, touti. Félix a accueilli qu'on honoré bango, a quelqu'un s'en genoué, les bossons ma victime, oh il y a le Kouta. Oh, c'est une monnaie d'échange, monnaie tout tu peux utiliser dans le monde entier. Mais au même moment, au même moment, il y avait des crimes chez nous. Il y avait des assassinats, des atrocités chez nous au Congo. Oh, Congolais. Je me souviens encore, il y a 256 morts. Oh, je me souviens encore, il y a 65 morts. Oh, donc, c'est-à-dire, Félix a présenté même ma condoléance auprès de ma victime. A qui même assister une minute, et ma mort na bisowana, ma kunda bango na sachet, sans cercueil. Bande qu'on a biso, ma kunda bango na force commune. Et Félix était là. Et Félix, le même Félix, qui ordonne à la FARDC de massacrer les jeunes, on va tellement pour dire non à la MONUSCO. Yoka ba taliban, ba zoba ba bolole, on va ndeko la biso ba luba, ba zo monter ba vidéo sans archive na mutuna bango pour croire que ba gobe ba congolais nyoso que oui, Félix était en train d'honorer azo présent. Mais na Félix, na Mbongo, qui dit vrai? Bango mi bale bazaba traître. Et en dessous de comparer Félix na Mbongo, Mbongo sait qu'Mbongo c'est un Soudanais. C'est qu'on dit tout le monde qu'Mbongo c'est un Soudanais. Il s'en fout du Congo. Mbongo s'en fout du Congo. Mais Félix, même à moitié congolais,
il est bien à Congo. Parce que Azali, moitié moko angolais, Azali, na kata royaume Congo, Congo, et na kata royaume Congo. Donc, c'est-à-dire que, si tu compares niveau de tradition, au Félix a sala na ba Congolais, na oya mbongo a sala, tu condamner, il faut condamner Félix. Avant de condamner Hippolyte Kanambe, avant de condamner Katumbi, avant de condamner Ambongo, commençons tout d'abord à condamner Félix, le vrai traître numéro 1. Pour les autres là, ce sont des étrangers. Baza la mission là, pour trahir. Ambongo là, a la mission catholique pesaye pour être à trahir Congo. C'est 3C dans le Belakabino. Ne sabino que 3C zawana pour na mukosala système. Ambongo ça dans les 3C. Comment vous voyez Batello, vous condamnez Ambongo? Ne condamnez pas Ambongo, tout le bagage, non. Bissonne to boycotter Bango. To boycotter ba religieux. Parce que Bango bazana musala wazo sala pour être ba nourrir ba simbisa. Pilier au 3C. 3 piliers wana c'est la religion, l'opium du peuple. Tant que le Belabino que biso mo to na musala ko sala munene entre biso to luka bo biso so luka bo biso te ba konde ko seka biso ko sakana na biso pour te to yebite to za banani. Voilà, on va continuer ko finga na nini tout ça to yibiamo. Ambongo n'est pas le nôtre. Mais Félix qui est le vôtre, qui est le nôtre, qu'est-ce qu'il a fait quand il y a eu des décès et quand ça continue toujours? On continue le massacre, à peine là, tout comme on a massacre, il y a les autres vont, sur votre mémoire, il y a cerveau, mémoire, il y a moi non, mais regardez, à peine, il n'y a pas même une semaine, le massacre de Kamanda. Le massacre de Kamanda, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 50 égorgé bango et qui banen égorgé bango ba soldat oyo ba kutana ina Félix nani général Moine ya Museveni oya ke kuna pesi ordre de ba ke ko égorgé bandeko bino bozo na l'église ba ke ko égorgé mo ndenge bozo ba confusion ba ke ko égorgé pe ka na carte l'église et lelo bandeko ba bossa ni mémoire courte to ko de mémoire courte te to lo ba bizengi. Parce que ça se passe maintenant actuellement, na ba crime actuellement na Congo. Ba massacre zo le ka na kati ya Congo. Ya le baza président Congo. To mona ki na France awa. Ba bomi 34 personnes mo kili mo bimbe ningani. Mo kili mo bimbe ningani derrière la France. Ah mes condoléances, la France a perdu 34 Français. Aïe 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 aïe. Mo kili ningani. Mais biso de combien? N'a plus de 18 millions. Plus de 18 millions, mais le monde est gardé silence. Et vous ne comprenez pas ce que vous avez à faire. Le monde est gardé silence. L'Union européenne, ils ont présenté la carte de Kinshasa. Et les États-Unis, Bango se battent à Kinshasa. Et Bango va dire qu'il y a le massacre qui se passe au Congo. Et bino bende kona biso ba Congolais, personne entre vous ba jeune ba mi pesi kana drogue, ba mi pesi na alcool, ba mi pesi na lotoko, ba mi pesi na ngende soki ba nini. Et ba zo ba teke bato ba zo boma, ba bende kona bango, et sengela bango ba za ba moyi, ba telema. Ba ba que non, bon même so mingi, trop c'est trop. Allez, sortez de chez nous. Vous faites quoi? Quelle est l'ambassade ba diplomate ou consulat? Oyeloba est condamné ce qui se passe dans la Sud comme dans le Nord Kivu. Vous avez encore ambassade en haut. Il y a pays. Oh, il y a quelqu'un. Non. Tout c'est trop à tomber qui ambassade à pays. Et le non. Il faut arrêter ça par condamner Rwanda. Ambassade à pays. Vous avez là. Bon, massacre, nous sommes les cas Congo. Ambassadeur Nini a quitté le drapeau na ya non, le Congo est en deuil, to quitté le drapeau na bis en berne. Botangela l'ambassade, ambassade en Mboka Nini. Ya Mboka Nini représentation en Mboka Nini oye et ya ko participer na ba deuil autozan tozwa na carte de Congo. Pour Nadine, bazia kate ba participer kate pour que bango moko ça va complice. Il y a des crimes. Et Bango avec le gouvernement congolais, comme on va complice, ça dit non, ils sont au courant, à laisser tomber, ce sont des inutiles, jette-les là-bas. Donc ils ne nous considèrent pas. Donc, combien de massacres qui se passent au Congo, des crimes qui se passent nuit et jour, des crimes économiques, des crimes à l'humanité, des crimes non, c'est ça qu'on est au Congo, n'a condamné Congo.
l'église catholique. Qui sont derrière l'église catholique ou les églises? N'est-ce pas, Moïse Katumbi? C'est Moïse Katumbi qui est là. Ceux qui ont Mbongo aujourd'hui qui cherchent à tout moyen pour être à défendre, à attaquer Félix Chilombo. Parce qu'ils ont besoin que Hippolyte Kanambe, Nakatumbi, bazonga na pouvoir. Ils ont besoin de soutenir. La population, non, oui, ils sont rejetés. Ah, quand même, pitié, souffrance, des catholiques, des chrétiens qui souffrent. Attends, je vais défendre les chrétiens qui souffrent là-bas au Congo. Attends, telle belle autorité pour que nous, chrétiens. Le couteau, c'est fou. Dans leur tête, ça n'existe pas. C'est à vous. C'est à vous, madame Congo. Et-elle des binons? Voilà, biso to kanoko laksa bino oboy na yoko yoka o kantiki tozako loba etalika biso moko to tuna yo oyoka kete o lobela ki ndeko musute pona nini o partager ki ndeko musute pona nini obiseki ndeko teke landaka ndeko po ete makambo ebimaka na chaîne wana eza makambo moko eza pona bobiso ba chaîne bolandaka ebele tomonaka mosusu ba futilité ba buzoba mensonge na mensonge. Mais vous êtes là dedans, vous êtes là dedans. Ok, ça va. C'est la confusion et puis la conspiration autour benga religieuse, ils ont circulé na kati nekolo Congo ba Katumbi ba nani bango tout baza ba bande ba mbongo wana bango nyoso ba nchole ba nani baza na kati na je wana pona bango ba na besoin na binote. Moto moko akosa bino te soki nchola atelemi soki ambongo atelemi pona ko défendre yo be na Congo pour lia malamu pour vivre malamu na kati ekolo Congo. Il s'en fout de vous. Il ne vous considère pas. Bon, mon rabino ba inutile. Comment on va considérer bino? Pour bino bo valeur na binoté. Bo ba droit na binoté. Bo ba devoir na binoté. Pourquoi vous êtes congolais? Pourquoi vous êtes congolais? Ce que vous yeba que oui, tous les Congolais, tous les pouvoir, tous les mboko et c'est un zambé, nous avons tout dans l'église. Nous avons tout dans l'église ou en été. Bon, on tire ba am na bino gratuitement. Bon, que bino mo besoin de tirer mes limons na bino. Est-ce que vous avez battu le sous? Bon, vous savez, on a rappelé ngawa. Au moins, dimanche, nous avons dit, na quelle église? L'église, soit, telle musulman. Nga zalanga catholique, nga zalanga kimbangiste, nga zalanga pevalongo, nga zalanga binjambi, bango nyo so kabola, parti no dispersé. Mais vous yebite que biloko wana nyo so basala wana kati ya 3C. Pour ba garder bino esclave na kati ya mituna bino, ba garder bino ba pauvre en esprit. Tozo loba, to loba kate, tozo loba te. Tabe batu. Tozo batu, nga zo loba nazo, tozo be mutu. Ti mo gondo beno na j'ai trop parlé, ça va tata Oulimbissia, na le bébé mingi, a bébé mungongo sera na passe. Na lembi. Ah, tu loba, na la jokate, matondo, on ne se koloba, boze bangote que les religieux, tout ce monde que vous voyez là, tous ces religieux là, bah ça la carne, il y a Henri IV. Oyo makamundenge nini ba missionnaire ba yaki na Congo, c'est objectif on ba yaki na Congo, ça continue jusqu'aujourd'hui. Ba tika yango te, yo kantika ba changer, mais ba changer eloko ka moko, ba zwa, ba engagea batukola ba mbongo, ba engagea batukola ba pasteur, ba engagea batukola ba évêque, ba engagea batukola ba imam, bango ba sala musala wana ba sala ngoto mie. Po yo to mona ke ndeko na ngai ka tolo ba ne lingala te. Tolo ateka biso na Congo te basanga ba mo na Congo muke tuba nzambi muke tuba Yesu Kristo ke kuisa wa makulu ke na nzila batu ta sango penza alebina Swahili ko mo penza lingi biso alebina Kingala na Kimongo bande ko basepeli awo penza aza biso ba ke kuna partout bango nyoso na ba musulman ba iban baza côté bango tete ngako biloko la bango ba chrétien wana te ngala sala musulman te biso musulman ba je wana zara te okimi ngula ne bale kaka na kata circuit na kata système buza wana ba religieux nyoso wana la religion
nyonso na la kata christianisme mutako saote na lobela kabino mutako saote que non te ngana sana nga catholique te na chrétien te ngana sana nga binzambi nzambi okimembula lokuta ezala binzambi nzambi ezala catholique ezala protestant ezala orthodoxe ezala kimbangiste ezala nyonso bozaka na kati ya boîte moko bozala mokonzi moko ozo diriger bino Akoufa, mais va remplacer et bazali, va gérer très bien et il donne beaucoup d'argent. Na bateau aujourd'hui comme pasteur. Bah pasteur n'ont pas besoin de voir ma bonza. Bah on a besoin d'action de grâce dans la bibliothèque. Tous ces pasteurs que vous voyez là, oh bah ils man, bah on a besoin d'un côté. Ils touchent mieux, bah ça là semblant. Ils touchent des millions. Bah millions bah on va se toucher. Na bah am na binon de bazo teka. À partir de vos âmes, bah on va se profiter d'ango. Bazu amna yo, bazu abana no na libota na yo, pasteur kuto lera jina amna yo, asaka na yo, ale abeneko bimana yo mama, abimina bana na yo, avec po ozo banga bi, nga fona mitike pa pasteur ko bénir gay. Et loko zate. Baza au service à place des ténèbres. Au service de Lucifer. Toujours loba. Nzambo zerate nzamba bimisa mutuna libana na likolo pa lobela bino yango nazo loba yango nzamba ntina biso to lobela bino yango to tina na lobela bino oyoki malamu oyoki olobi kete etalinga te makamwana etaliga te tali papa sala ye moko a matalio tokotala ndenge nini boko suka. Voilà des esclaves spirituels te bino que vous êtes des esclaves spirituels pour te boza ko yebate eloko nini oyo ezali koleka na kati ne kolo Congo. Alors bande ko ngai bana somi kolo Congo, nous vivons au Congo l'incroyable. On nous trouve vu na kati ne kolo Congo ça est incroyable to ko mwana so nzamba komisango abimisel bisango nyoso be préventionso ba préventionso ali voilà. Muta bombe la bino wazate bomoni batu na bino bomoni bande ko na bino omoni master na yo omoni cousin na yo omoni voisin na yo owaza ko sala c'est ko tango nzambe tata ko tomboka e moto moko talobake al kanda nzambe peleki makase tengeli ni master ngo mais sikoyo moto so ba sala ki mabe oui ba sala ki mabe batu wana ba détruisa ki to mona chango te tout le monde qui m'a kambasala qui ezaki mabe mingi moto moko ishapango po bozo mona ngo tozo ko loba bande ko me bino bato to ko loba bino élément déclencheur. Pourquoi tu sais bino depuis hier vous êtes des éléments déclencheurs pour être encore ko ba sengi na bino, je répète encore ba sengi na bino bo telema bo lakisa ke bo nyoko me mingi to ba ke mai ko mata mai mati bana longa wala baki mai ko mata tina munoko boko repre mate boko ganga te passe leki alors passe moto passe leki atombo kaka aboya ka passe mais bino bobo ne passe te botelema bo ne vandike ba droit na bino bo luka souveraineté na bino bobo ina bino bo tiki souveraineté na bino na maboko ba indien ba pakistanais ba libanais ba chinois ba zo torturer bino na kati na mboka na bino olo fota nani Nzamba so tika nyonso bomona na miso na bino po te pesa bino kanda to atala niveau na bino oya tiraki bino ba bongo na kati na mitu ataki bino miso ataki bino matoi ataki bino nyonso boza ba faculté nyonso ya bomoto mais bozo ko agir na ngote bokomo ko bibwele botala bokomo ko ba nyama botala na bino ba chango Fachi Kabela Bisoko, Fachi Pesa Bisoko, ministre, honorable Kabela Bisoko, honorable Toriate. Ah oui. Bon, mon niveau, beaucoup d'ango. Bah, dans la bilo, vous y habitez. Vous y avez commandé. Bon, c'est un bilo, bah, de quoi vous l'avez kabiso. Bon, parce que vous terre, bah, de quoi la bilo, oh, c'est la culture, ça qui. Bon, la y habitango. Na kotine la haute poto, y habitango, bah, de quoi droit la haute. Sala biso ngala bimana ke pa betanga masasi obimo ke betanga masasi te na ba mboke be ba bundela ba awa bundela ba tukwa na bango tile lo ba koma calme poto ba bunda makila etanga poto ba sala calme qui aime la paix prépare la guerre et bien on le te ba ko betanga masasi bozo si la koleka masasi boke de ba cimetière dans le rabino tout le temps boke de ba cimetière nyonso tout autour ya Kinshasa boke de compter le nombre de morts. Oh, le nombre de corbillards.
Oh, bah, donc, le kundaka bato chaque jour. C'est même chose que non, bon, moi, betamaki kuna na lingwala, ou na kitambo, ou na ba commune nyonso, orondima. Pour nombre, ba corps, besoin, y a na corbière au dibate. Chaque jour. Chaque jour. Bah, on kuna bato sous le cola bat. Bakundi, après, moi, ah, bato qui dit, bah, raser. Allez, kunda sous, wana, ba jouer, ba bois qui en respect, ba mort, exalté, punition. Karma ya nzambe yango. Voilà bandeko bana someko le Congo yango na comme ça binoke ya solo bandeko ebele histoire autre sala lelo ekoza amer ekoza mungai na bana na biso lobi pote bana le ba yeba histoire oyo bankoko na biso sozo landa awa un jour ba kotanga histoire autre sala lelo ngana bino le bankoko na biso bana na biso ba kotanga histoire yango tant qu'on a tozala na bomoite tozala kati na ba cercueil tokufa mais bana ba koyamba musu na bogo se koko ye azaki ne zoba asala gini pona bundete forte na bango tozo mona boite forte na bango mais lelo yo kana ozana makasi ko continuer na yo te ko lemba e ko sila mais sikoyo bana no ba souffrir na ozo sala malelo même fati na ba master ne bazo yeba te Mondele azosala makambo ba koko ne batikelaki depuis le 1885 de père en fils bazo pesa na ba conseil oui ba nini Congo mais c'est chez nous hein bato na bazala bango bilembo to tcha bango wana tant to le bato boto bomaka bango to razaka bango yo yebaka ler ya lingo akomu bangere oke mwana ya 18 relève ngai pe akomo konzi allez amemi même système même politique oh ba koko ne wana bazalaki nango na Congo oh Léopold azalaki nango na Congo aye nango système pour nani pour ba retaka ngo te pourquoi ils arrêtent pas parce que ba yebi toza ba inutile toza ba niama dans nos têtes il y a rien chacun alors qu'il a ordre dispersé tete ngala na dame na ngaboni ko tika yo ko ngam na tongango ngam na ko bongisa ko tika na lia na ngai boniama Moudjama robende pe wana ya olingoli ya kakota ale kitsa pantalon tata ale okori pouvoir to pesi au pouvoir oteki molimo oteki ambana na yo et s'il peut pas baba perdant owelelaki kolia owelelaki tapis rouge totena bandeko ezali tango oyo bamusu baza kokanisa baza intouchable bamusu baza kokanisa ke baza pouvoir bazali na pouvoir ils sont pouvoir et bazali ben touchable personne a ko toucher bango parce que ce sont les autorités du Congo tielo vous allez regretter ça beaucoup regretter nyonso za koleka na kati de Congo na ko sabino ki solo nyonso o za koleka beaucoup mona yango e koleka na miso na bino beaucoup sala beaucoup mona ndenge bana na bino bako nyoko mapona ngo alors wende ko bana some ko Congo to kei na kati na les grands na kati na Kivu na Sud Kivu, qu'est-ce qui se passe là-bas? Bandeko na kati na Sud Kivu, la situation est très compliquée. Na kati na Sud Kivu, situation est très compliquée. Bolanda, bandeko nini ezali koleka na kati na Bolimbi na kati na Sud Kivu. Alors, la situation qui se passe là-bas, ba tout ti balembi bino bolembi bandeko bolembi non ngapena lembi na ngai ngana lembi na ngai to tika Kongo mais ba tout ti balembi malgré les difficultés, malgré nous, ce qu'on vit au Congo, mais jamais te lâcher. Te lâcher, bazo tchaba contribution, bazo tchaba mbongo, mbongo ezako bima, batro, mbongo ezako kufa, bazako kocha kaka. Oh bazako kufa, bazako, toko gagner kaka, bazo pesi espoir na bato na bango, toko gagner bola, to forcer, na l'église bazo te yango, l'église na bango, ya batuti. Bazo tchaba bato na bango l'espoir. Bande ko bo force bo lembate bo lâcher te bo lembate na l'église na bango na kati na Kigali na kati na Bujumbura na kati na bakonyo sur la kati ekolo na bamboka batuti balembite mais biso bakola mboka to lembi ils nous observent balembi
babandeko lembako oui namoni balembi omoni te Félix asali fort a diviser bango bomoni te omoni baluba so babundela Congo te bazobundela ne Félix bazobundela individu donc bakana baza diviser basepela oui to continuer bandeko na bandeko Félix bakobana kobendaka bango moko na moko babana kota effectivement donc omona mingi na kati na biso babana kolanda alire wana kokota derrière Félix Antoine Tshilombo na bandeko na ye babana koya mingi bokoti na jeu na bango bokwei bamingi bolembi na sir bolembi na mona ngo ke bamingi bolembi bomoni ke c'est umeli makumba Kongo be umeli te umeli nga mbula na komi na ngoyo na osala nini tata yongo osala nini ti foto bunda bitumba ezali foto bunda kolemba te telema voilà bandeko alors les tuti basengi renfort ya munene M23 AFC basengi renfort ya munene po eya po ete babunda bitumba na kati lekolo Congo bazo ba parti oyo nyonso oyo bakokei na kokoisa ngote. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Batoti balobi oui s'organiser koisa Congo autrement. Comme l'obstacle au Israël qui n'a katina Uvira, l'obstacle on a moyen basa autrement za contourner obstacle wana. Bande ko bolanda l'information. Batoti ba décider ba contourner l'obstacle oyo ya Uvira. Oyo bandeko na biso ba mai bazana biso longo balobi toko lâcheté awa bakoleka te. Comment ça obstacle bazui idée comment bako contourner obstacle wana na kati na nini toyeli bino audio bolanda audio comme ça pour expliquer bino nini ezali na kati na audio oyo bolanda. Allez, c'est parti. Jambo rafiki yangu iko rafiki yangu, nimepata voice yako na mimi nashukuru, lakini kuko information ya mzuri na usineglige ipartage sasa hivi. Wale watu walitoka Kabare walipanga pression, waliona ile njia ya Uvira hawatapita, walizunguluka watapita Kalonge Rampore ya nguvu mtokari karibu 16 watapita njia ya Kalonge Shaminunu Uyuyu wanakamata njia ya Shabunda wanafika pale Kangi wanaingia Kindu wanavuka Gatanga, ndio wanakamata hivi ujikazi wengine wanakamata njia watapita njia ya Kiwelekete Kasese wanaingia Kuya wanakutana wale wenzao. Walijua habari kama force zote zilienda kweli kutoka kweli ziliacha ile maposho ziko vide. Ndio habari yenye iko ile, rafiki yangu fanya haraka tambulisha ile nani habari ndio ndio kama zalendo ya Shabunda ya wote walikuwa ngambo ya Uvira, tambulisha ile nani ile habari ndio asante rafiki yangu fanya bila haraka. Voilà mes chers amis, alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Ndeko auti koloba nako traduire bino wango na katina na lingala pote bandeko bele bayo kaka swahili. Ndeko lobi ke ya solo ba tuti oyo basali tout ke ba contourner oyo obstacle oyo zali na katina na Uvira. Alors basali nini bazui baleki na nzela ba tuti oyo ba longwe ba groupe bele oyo ba tuti ba se réunir na parti ya Kabare bazui nzela bakei na Kalonge bakoleka na Shaminunu Luyuyu baleki na Shabunda baleki na Pangi Kindu Katanga. Alors poete bakoisa bakoma na kati na Katanga bakoisa Katanga bamata na Kisangani bakoisa Kinshasa. Voilà ndenge bazui makanisi na bango ya sikabo ba contourner obstacle ya bandeko na biso o to ko belela bandeko na biso mai o ba bloquer na kati na Uvira.
préféré que bamoni toke batina bodio mususu o ba tout bazolo ba que non moi to le canceler les athées ezali compliqué pour être ba bloquer pena ba bloquer ba mai nyonso baza wana malgré corruption malgré ba mbongo nyonso oyo Kabila bimisi yo pesa bango ba boyi ba le ba mbongo ba boyi ko céder ba mbongo mususu oyo Katumbi bimisa pesa bango ba boyi ko céder donc ba su ba mbongo ebele ba boyi ko céder alors de kamute to de jouer to kene to sera to lukomo to sera contour to contourner bango pour que to koisa ba mboka wana mususu. Voilà ndenge ba tuti ba décider. Donc voilà, c'est à prendre avec beaucoup de réserve pour te bako za pe que ba bimisa le solo a boye ba bimisa masolo et après batele ba wake ba kene kuna ba partage ba kaboli ba nini et bango ba lukanzela ya koleka wana. Donc je demanderai à nos amis Mai de faire beaucoup d'attention dans ce message autre PC oyo na ndenge bango ba lubike ba sala ba contourner ba Mai. Donc prenez ça avec beaucoup de réserve to ba nanu ndenge ni se ba musu ba okende mais so ba tikala bo s'organiser pona ko ça parti wana ya Congo T. Voilà mes chers amis, l'espace est cédé par Félix Antoine Tshilombo aux impérialistes aujourd'hui qui nous manipulent nakati ya le Congo va créer deux partis wana tubengi yango parti moko ba tubengi na bloc wana ya M23 AFC et le gouvernement congolais de Fati Beton bango nyonso bazalelo nakati na oyo ba ko belelaka la paix. Basali bango nyonso balobi TTT, il faut la paix wana balobi bisote bon ba pango bazoke na ndenge nini. Et tandis que de l'autre côté ba porte-parole oyo ya M23 et le biboy na otangela bino comme ça beaucoup yeba ndenge nini oyo Willy Ngoma alobi. Willy Ngoma déclare ceci: allez dire à ceux qui pensent que l'AFC bar M23 doit quitter les zones libres, doit quitter les zones libérées, qu'il rêve debout. Nous allons reculer de 5 km. Bon, très bien. Nous allons reculer de 5 km. Et la coalition du régime de Kinshasa reculera aussi également de 5 km afin de créer une zone tampon par rapport aux lignes de front. Est-ce que vous avez compris? Donc, Motoyo a salué la déclaration là hier, a lobby que Bango, bon bazo kanseke toke belate selon l'accord na Bango signé na Katina Doha. Les accords signés na kati de Washington, ba pese bango biso bango ba reculer de 5 km. Bango pe na position bazana ba reculer position na 5 km. Et l'inko banini batika zone tampon oyo ya 5 km. Alors, l'histoire des zones tampons que beaucoup basé bangote. Déjà pour commencer, oublions la paix. Oublions la paix. On va dire que oui, la paix, on a négocié, on a trouvé des solutions et on verra bien. On est en train de travailler pour la paix. La paix, oubliez ça. Oubliez comment on va bénir la paix. Paix mourir sans la guerre. Sans Mitumba. Mitumba va continuer. Et la paix, et il y a ceux qui vont fort, va gagner les autres, va affaiblir les autres. N'est-ce pas? Oui. Alors, la paix, est comme un discours. Nous voulons la paix, nous voulons la paix. Mutuellement. Alors, pour ventilateur, les autres salles, comment mon boulot, pour monter à ma casse, mais ventilateur, bon, alors, message wana o nyoso bazo le la biso na wilingo banenga na tangeli bino o bazo ko loba ke oui bako créer zone tampon il y a 5 km entre les deux parties à la demande de qui? À la demande de Washington et de Qatar. Qatar et Washington va souhaiter va créer zone tampon pour permettre à Qatar pour permettre aux Américains de gérer l'espace là zone tampon. Est-ce que Ezali la première fois, il y a une histoire dans Zongé de Bino Lisusu.
Je pense qu'aux années 2015, si je me souviens bien, vers les années 2015, même histoire, on nous a parlé de quoi? On nous a parlé d'une zone tampon. Oyo est demandé par l'ONU, la MONUSCO, ou à 5 zones tampon. Ok, bâti à 300 km carrés, il y a zone tampon. Bon, c'est le qu'on et le qu'on est allé appliquer Kango. Il y a zone tampon et ça a géré par la MONUSCO. Bah, minéraux, nous sommes MONUSCO et Zouaka, et ça, la zone tampon à 300 km. On va permettre à Bango que, oui, bah, ça va facilitateur, il faut qu'ils en profitent. Dans la zone tampon, il y a 300 km, Oyo, et vers les années 2015. Et aujourd'hui, l'histoire qui se répète aujourd'hui, même si nous encore que, oui, bah, on va déclarer encore zone tampon, Oyo, pour laisser les Américains et les Qatariens de gérer les minéraux du Congo. Il faut laisser une zone tampon de 5 km. Donc, 5, je pense, 10 km carrés. Oyo, il y a zone tampon. Il y a pour quel espace pour que zone wana obarotika et servir na américain et servir na qatarien pour récupérer les minéraux stratégiques. Donc, on a information pour les gens qui attendent encore la paix venant de Washington, venant du Qatar, de Doha. Oubliez ça, oubliez ça. Tu auras besoin de la paix, parce qu'à l'origine de tout ce que nous voyons en RDC Congo, et ça, origine américaine depuis les années 60 jusqu'à présent, les Américains qui créent le chaos au Congo. Je vois très mal, pyromane comme Bango, et il y a pour avoir ciré biso la paix au Congo, pour dire que non, nous sommes là pour la négociation, on va vous donner la paix, et il n'y a jamais à partir de la négociation avec des Américains. Matondo baken me matondo ba like na bino matondo baken matondo ba like to senga na bino to senga ka boza ki diba to pesa une formation to na besoin pe que to continuer ba fila biso bouton te to senga na bino baken ba like na bino. Alors voilà bandeko bana some kolo Congo o nyoso boyoki wana na kanti zo le kana miso na bino chacun de vous ayeba. Alors tokei da ba mboka misusu oyo ba actualité ndenge neza ko le kana kati ba mboka misusu oyo bandeko ebele bazali koyeba te ba plan eza ko le kaye. Alors na kanti na bosa na kitoko expliquer bino article moko ba tidel biso awa sur makambo oyo ezali koleka na kati na Rwanda. Rwanda, qu'est-ce qui se passe? Dans quel moment un article na biso et zoleka balobi nini? Rwanda accueillera jusqu'à 250 migrants expulsés des États-Unis d'Amérique. Annonce le gouvernement africain international Américain, c'est-à-dire que Bango Moko va annoncer déjà que Rwanda a tenu déjà les réfugiés va expulser aux États-Unis, ils ont expulsé en Angleterre. Maintenant, ce n'est plus l'Angleterre, et comme États-Unis d'Amérique, ils ont plus de 250 expulsés dans Rwanda. Rwanda qui dit espacement bandimi kozwa 200 expulsé au Baouti, na photo, tu tiens bino na katina nini, na profil na biso, tu tiens na kat na affiche na biso. Donc, c'est-à-dire que, ba réfugié wana, baza déjà na kat, so ba lobby ango, donc baza déjà na katina Rwanda. Et ça n'a pas arrêté là, tu expliques que, vous pouvez comprendre qu'il y a encore 2000 réfugiés, au bakima ki bitumba, na katina Israël, sont au Rwanda. 2000 juifs sionistes sont déjà na Kigali. Les autres sont na Katina Maroc et Mingi basent na Katina Kigali. Kigali, pourquoi sont tous à Kigali? À Kigali, Kigali c'est petit, Rwanda c'est petit. Donc c'est-à-dire que bazo préparer espace na bango, comment bako yamba bango na Katina Goma. Les autres, faut pas kende na Katina Bukavu. Alors, Batouana Bazana nous le na Katina Rwanda, bazo préparer bango espace nini bakocha bango na Katina ba zone wana balé onzo mona ke babane ko expulser batebele ba bota batebele bazo ko assassiner batebele ba villa o mingi za na Katina Bukavu comme na Katina Goma. L'objectif va préparer ba place pour na ba sioniste oyo baza na Katina Kigali parce que baza déjà sûr que mboka wana déjà préparé banda karate non déjà 2000 wana baye ba cotiser na Katina Kigali en route pour le Congo. Wana gouvernement congolais a relevé bina moté information moko boyo ka moté
topesi binango fuite bimi topesi bino information yango. Ok, que chacun de vous aille que le danger est là. Donc, et là-dedans, plan d'extermination, ils ont quatre. Plan d'extermination, il y a Bantu, où ils ont se préparer, qu'on a katina mabele ko le Congo, le M23 continue à exterminer, M23 AFC continue à exterminer, bandeko nakati kuna po ba yebi za plan faut exterminer. Moi na mukoro nyonso bako tikate, il faut balekaye. Allez, en image. ishuri kureba umwana wawe nawe ngubana mama wawe nawe nguyu bose Voilà, ça ce sont les images qui se passent là-bas. Le plan de l'extermination des Bantous continue. Et les mêmes Bantous qui encouragent ça. Bantous, bazar ko encourager na kati ya bena bango les étrangers touti venant d'ailleurs et bazar exterminer bandeko na bango le gouvernement congolais moi défendre la population na ezalité ma population bazar exterminer bango na misuna bino nyonso. Voilà ce plan là d'extermination des Bantous, ça continue on est na kati ya territoire ya Rutshuru. Alors voilà bandeko ndenge nini bandeko nyonso bazali kokufa na kati na mboka Kivu. Alors ce qui est gouvernement congolais et le qui binoté, bisoté une formation pour nous savoir que les dangers est là devant vous. Alors, il faut beaucoup d'attention. Boké Banango, tout le 250 immigrés expulsés des États-Unis d'Amérique sont déjà dans Kaikata à Kigali. Bazawana déjà, bazo préparé bango cette fois-ci. Batchema kelele mingité. Allez, et c'est ma quotidien à Kigali pour bazo se préparer bango bako sabona Congo. Yozo lala. Bazobo Mboka na misura yo yoza kolala. Kuna pa lobby basioniste plus de 2000 sont déjà la carte na Kigali. Bazo préparer bango bako sabona na carte na Congo, bazo baba occuper banda ko pote bandeko na baba no yaka moko na moko et voilà ce qu'on appelle pour na bango ba réussir la balkanisation na bango pote Félix a cédé bango déjà. Voilà selon lui, selon le gouvernement, selon leur plan satanique diabolique, mais tata Kalunga, tata nzabi ampungutulendo et puis à céder dans l'angoté. Alubino rien. Alubino albake bakokota. Bakokota. Bangonyoso bakokota. Mais comme la bango est à la mobulu, bakobimate. Pour retenir tout le rabion du colonioso que mingi bakobimate. Bakobimate pour être à solo tata nzambe ayebi yango ke bato nyoso bakoti baye pour la kopesa biso ba flirter baye pour la kosala mabe na carte ekolo Congo et bakobima te na mabele ekolo Congo pour être nyoso bango basala mabe na carte ekolo Congo et sengi na bango bafuta yango na carte na mabele ekolo Congo matondo. Alors ben de kotokei na carte na mboka Tanzanie na carte na mboka Tanzanie depuis le 28 juillet 2025, la Tanzanie a officiellement interdit aux non-citoyens d'exercer dans ces 15 secteurs économiques essentiels comme Batangele Bisoba, activité au pays des hommes intègres. Comment vous comprendre? Africains, nous sommes comprendre Bisoba dans Kidiba. Nous sommes dans la distraction. Tanzanie et lobby, n'a pas décidé, c'est appliqué. Appliqué ba mona yote non citoyen mboka wana donc autochtone mboka wana d'activité économique oyote. Par exemple, les petits commerces interdits. Na kati na Tanzanie, n'essayez pas d'aller là-bas. Donc soko meki okeko ngana za Zaïrois, ngana za Congolais, na ena sala kamwa li gablo na ngai. Allez, dégage. Allez faire des résorts là chez vous, pas ici chez nous. Alors, les services de mobile monnaie. Ah, pas question, n'essaye pas. Oh, comment boutique, moro, les gablo, moro, boy, nga étranger, n'a pas de teka ba carte nanga, n'a pas de transfert, moi, bonbon, nanga, la Tanzanie, c'est fini. La réparation de téléphone, comme mécateur étranger, n'essaye pas. Les salons de beauté, salons de coiffure, na carte na Tanzanie, bah, interdire yango. Bah, ndeko ke na Tanzanie, boyoka, makamunini, ezako le kakuna. Alors, guidage touristique, on a ça l'agence nangai, il y a guide, il y a agence, nateka ba billet nangai, il y a ba touriste tout ça, ngai chinois, ngai indien, ngai pakistanais, na Tanzanie, fini. Alors, quoi encore? Les services de nettoyage,
Oh non, na sala agence nangai, na kochaka ba se batu nanga ba no sala ba nettoyage, na ba bureau, ya batu tout ça ngai chinois, ngai libanais, ngai nani, ngai indien, ngai nini, oh ngai comment marocain ou ngai comment ba ouest africain wana, ba malien ba nini, na pas na comment on appelle ça, na kata Tanzanie, fini, et qu'on s'y va sauter. Gestion des médias, radio, télévision, ah bon? Média bayo kateka o kimansi moroboy anane wana o muyaya muyaya ministre de la communication mais c'était l'étranger non kimansi wala musulnani o nani o ceux qui ça l'autre là les gars là nani ceux qui mususu wana ba pesa média ba ni tout ça ba kimansi nyonso ba tonda na milia ba gera kango bakimansi nyonso baza mingi na kati na baradio bate totanga bakomba misu te parler na bango pour que tomekana kotikana na bango na mwa tranquille baza ebele basali bamula ebele na kati na bachaîne ebele bomonaka wana eza géré depuis l'époque de Hippolyte Kanambe depuis l'époque de Kagame de Kabila bachaîne ebele eza wana eza géré par des kimansi bakimansi boye banani tata libanda mama mais batuti bana batuti basorganiza entre bango bazoso ba place wana ba poste wana nyonso bagéraka nyonso Vodacom géré par qui? Par les Sud-Africains et qui est les Rwandais. Donc c'est les thèmes, c'est les thèmes Africell, je pense que ce sont ces noms-là, Africell, il y a ba Rwandais. Donc on a moko bazoba na bazoba Kongola na banque te, Kongola na kobanda na ba chinois ko teka mikate. Ba chinois ba comme ko teka mikate na Kinshasa. Chinois c'est comment les gablo ne mo boy. Ba kina les gablo chinois na comment les gablo mo boy ko ba yana na shwata tiena comment italien le teka. Mais voilà ba pays musu ba lui et ko simba le soutel fini. Et je sais que na kati na Burkina Faso ba interdisa, na kati na Mali baboya, na kati na Niger baboya, ba pays à AS baboya biloko wana. Ba pays belé même ya Afrique de l'Est wana na ba mboka na bango étranger ko mekate. Et voilà aujourd'hui la Tanzanie aussi bravo, balobi plus question. Bosembe voilà merci Ndekonangai ce Christian Bosembe. C'est un immense. Wana photo lo wakango baza ebele wana o basimbe biloko tout mais bomona ka bango baza protégé par des liankero protégé par elle. Oui, ils sont les immenses, il faut comprendre nango. Et même dans l'église beaucoup de pasteurs ne sont pas les vôtres. Beaucoup de pasteurs qui sont là biloko kena botoni sakaye ayebi lo onsala bino idéologie ko beta bino ango atala ka taba zoba ba kongolo mais peut-être dans étranger ko sa bango. Mais vous avez mon panneau comme ça, basé belé dans l'église, des réveils, tout si batondi wana, aïe qu'on lingala très bien, burundé, plein batonda wana dans l'église. Et puis non, bon aïe pasteur n'a bien sauté, ah bon, alors ça va amener bien facilement pour bande qu'on a été. Bande qu'on a, il s'en fout de vous. Quand vous avez bien inutile, récupérez vos hommes, et récupérez vos hommes. Il s'en fout de vous. Voilà Bandeko. Comment monsieur Ndeko Moussa Bimisi Soussou. Net Top Congo, Christian Lusakweno. Yepé. Quand c'est qu'on est avec nous ici à Bruxelles, non? Ah bon? Donc il n'y a pas ça qui mince. Bon. Merci Ndeko JD. Voilà, après ce biso ba combo. Il y a ba mingi, bazawana, bazaba qui mince, mais bazawana. Et pour na basala sale boulot na bango et biso toza wana kaka kopesa bango merci allez bango pe bazo sakana na ka bazoba ba congolais allez to sakana na bango et bazo sakana biso mboka c'est comme ça et pas ba libanais na liban kuna bazo torturer ba congolais na kati ko le Congo bazo torturer Indien, libanais, banani, au sakana bengi. Général Moukwepe, général mon papa. Dis mon frère, il y a tes inutiles qui sont ici. Et ils m'embêtent. Mais attends, je t'envoie comment la jupe de patrouille. Et où me la tête? Nani wana sakana na mukola mboka.
nani wana soldats kiti 12 15 soldats ba FARDC en plus ndenge ba ko ramasser yo kene ko sakana indien kene ko sakana libanais kene ko essayer ba ko ramasser yo ba keno pe olimwe pe et parce qu'il est chez lui hein. Mais yo kene la Chine kene pas libanais na Liban meka ka bato na pasi mi tout esalaka te mi tout esalaka na biso te mi tout esalaka te tolamuka bana mama Congo basaka na biso de partout pour ne parce que toujours raisonner tout ça banani voilà bande kolosa matondo mingi na onyo so balandaki biso bandeli tito comme na suka na tango yo to pesa na bino matondo na boyo bonso balandaki bandeli to mona kia solo papa na biso Willy Kainga zaki na biso wana matondo pana yo papa na biso lengo matondo azaki na biso matondo pana yo to mona ki mama na biso Fatuma Banza azaki na biso le sako matondo pana yo to moni bandeko ebele o bazaki na kati na biso wana le sako na bino nyoso bandeko bolendaki to bale bandeli to pesi matondo mingi pa mama na biso ana lusakweno matondo pa na yo matondo pa na yo pe papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas no sako matondo epai na bino voilà bandeko mama nanu azaki pe na biso to mona ki mama nanu no sako matondo epai na yo alors tokutani mokona lobi nzamba kumisama nzamba pambola moko na bino ozo bakanisa ko soutenir chaîne na biso ozo bakanisa ko partager émission na biso bandeko nyonso o bazana ko lala la musaba ngba bibana zamba bakota na kati na mboka matondo ingeta ibobo